place va publier Maman Lia. Bino bokota na ba commentaire, na bato to yebi, na bato to yebi te. Bokota na ba commentaire pour bo singa Mama Si pourquoi? To si to yebi bino que eza bino moko bo utiliser ka ba faux profil pour boya ko s'attaquer na mutu. Eza bino bokola ka ba image pour boya ko finga mutu. Moi si nous ça na kitoko na ezali ko dépendre na mobali na ye. Cette femme Mama Si elle est belle parce que madame, tu es belle matin, midi, soir. Aza pembeni na ye. Aza na besoin de maquillage au-delà parce qu'il y a un homme tout près d'elle. Oh, il a dit que ma chérie, tu es trop belle. Ma reine, tu es trop belle. Ma chérie, en tout cas, à part toi, mutu azate. Mutu wana zo yibiseye na tono, azo yibiseye na midi. Cela veut dire qu'ata yo au beti des années na kati ya ba commentaire. Ata yo au sali ba vidéo, kama ti ba biloko na yakala. O kole yango ekolobela ye emoko. Mama wa taifa ejika. Mutu wana za na tante. Pour vous rappeler la carrière makabwakala. Vous créez des collages sur la vidéo et c'est le makayakala. Vous kamata ministre, vous minimum banda ko finda, vous banda ko finda. Moi na mention naza intellectuel. To koma na minu après, to zana na Mama Si. Boza na solité. Quand vous avez Maman Lia, vous avez Mama Si, cela veut dire que vous êtes sûr na yete. Parce que ceux qui vous avez na yé, vous êtes sûr na yé, vous avez que vous avez image ya Mama Si, na ya Maman Lia, vous avez si comme te. Mama wa taifa Ejika TV. Mais bien kaka j'ai l'impression na ba page Facebook, na ba page TikTok, na batu ya normal. Na zo mona mama oyo soki mama mutu. Yo penza mama oyo zo mama moko ya soni, mama moko ya mawa. Pourquoi? Yo penza na makambo yo sala na famille wana. Est-ce que yo to komona lisusu na ba kata ba commentaire? Ozo ke me ko commenter, pisika bazali ko chola mini yo ke de commenter. Oza mama moko mabe, oza exemplaire te. Parce que yo peut-être comme on peut voir quand tu vas commenter aux autres les commenter place bazo humilier moi na mususu ya kofele mbe place bazo finga Mama Si yo na makambo sali internet est-ce que yo penza Mama wa taifa Ejika na banandi tout ya Ejika TV News le balanda kabiso mokili mobimba to pisi bino ba bonsoir ba bonjour na bino bisika nyonso bozali to tembeli bino ba bon weekend na bino nyonso mes étoiles de Ejika, mes abonnés, les gens que j'aime, que les gens que j'adore, en tout cas na tombeli bino ba bon weekend lipa nyonso bozali. J'espère bien que bozali malam bato balingaka Ejika soki na tieloko bazali wana pona ko soutenir ya. Je vous aime, je vous adore ma famille, vous êtes tellement spécial na miss nanga, rien à dire, que le bon Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima caméra wana na kobosa na te bato ba soutenanga pe balinganga bisika nyonso bozali na pesi bino mbote na boy soki na pesi ye kuna eta koloba Ejika poko bosaninga na pesi kuna lobi Ejika na sali yoni. Alors na l'invité na pesi bino ka ba gros bisous na bino. J'espère bien que bozabianga pe na zabie na ngula tata Nzambe na pesi ba fan ya moko mokunzi to benga bango ba kofifile na ba kofiete ya mokili mobimba to pesi bino bonsoir na bonjour na pesi ba fan ya Mama Si la reine mère ye moko quadramani songa mbeli abenga bango ba Cindy Love. Nana bakisara ba vrai ya Mama Si na bakisara lisusu ba combattant ya Mama Si na bakisara lisusu ba sous-marin ya Mama Si ba soda makasi ya la reine mère na pesi bino ba mbote bipai bozali ba ingeta na bino toujours. Maman Esther à sa place, rien à dire. Yango pembe lisolo to robeta lelo parce que na mona batobele bazoya na mbutu mbutobele to linga ko zone sa bango na place ceux qui baye na mbutu mbutu. Mais to robana na actualité o ezali news ya ba musicien na biso nazali ko pesa ba fan ya le Tigre Molodoy ye moko jeune leader le number one meilleur artiste d'Afrique centrale. La génération na ye na pesi bango mbote to benga bango ba griffe na ba tigresse inde kana bino bipanyo se bozali le but ozala ki bongo na conférence de presse. Oui, l'Institut française bisika wana tozala ki mwana mboka apaleli alimboli na mituna nyonso oyo bato batunaki sans plus tarder Fabrice ozochela ngana zolanda mwa ba estrella oyo tozala ki nango lobby Magombe et le monde mwana mboka Jean. Après annulation et la concert humanitaire de Goma, et en 2023,
est-ce que les gens de guerre, Azali pour calmer sa position, la sous le paiement pour la sécurité publique, pour remercier le peuple. Goma, c'est chez moi, donc c'est privé, comment là-bas. En tout cas, surtout pour les concerts, parce que par rapport à juste aller à Goma, là-bas, c'est chez moi, c'est là où je pose mon esprit, mon cœur va à Goma parce que ma maman est là-bas, ma grande sœur est là-bas, mon papa est là-bas, il y a aussi mon frère qui est là-bas, toute la famille est là-bas. Et on a qui là, normalement, il y a juste une petite portion de la famille. Moi, avec mes grands frères, mes 3 grands frères, la Nègre-Bleu, c'est dans la capitale où tout se passe. Mais en tout cas, tout mon esprit dort à Goma. C'est pour ça, à travers même cette question, je profite encore de présenter mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont été touchées avec les naufrages que vous avez vus sur les réseaux sociaux. Ces bateaux qui a vraiment touché. Vous allez voir dans une seule famille, on a perdu et papa, et maman, et les enfants. Parce que par exemple, ils venaient d'Inde, ou bien ils venaient d'une activité quelque part, mais ils étaient sur ce même bateau-là. Donc c'était vraiment catastrophe pour eux et touché. En tout cas, je ne peux pas compter le nombre de familles. Et jusque maintenant, je suis sûr qu'il y a encore des familles qui ne sont pas encore au courant de qui ils ont perdu ou bien de quelle année ils ont perdu. Donc, je profite vraiment, avec tout le respect, de présenter des sincères condoléances à toute la population et de Goma et de Bukavu, parce que nous partageons toujours la même famille. C'est celle-là qui nous unit et malgré qu'il est des fois méchant avec nous, c'est le lac là qui est au centre entre le nord Kivu et le sud Kivu. Donc, Goma, il veut toujours passer là-bas et voilà. D'accord, merci. C'est la fin de cette conférence. nyonso wana ezalaki na cadre ya concert oyo ekosalema le 18 octobre ekozala bongo le vendredi prochaine kaka na institut française oyo babengi tenu de la Gombe nde ekozala mwana mboka ako se produire place wana mobange ya concert oyo batie billet na $5. En tout cas biso tout ekozala wana mama wa taifa akozala wana. Alors sans plus tarder le 26 ya mois oyo mopao mokonzi Songa Mbeli Quadraman soko oyebaki te akozala na concert ya monene na Abidjan na Hôtel d'Ivoire. En tout cas, mes abonnés, mes étoiles, ceux qui se trouvent là-bas à Côte d'Ivoire, préparez-vous, maman Honorine, il faut appeler mes soeurs, il faut appeler mes frères, il faut appeler mes petites soeurs et mes mamans et mes papas d'aller rejoindre notre légende de Koffi Olomide, notre papa de la musique africaine. Il sera là-bas le 26. Alors il faut préparer mes frères, parce que je sais que Abidjan c'est le pays de Mopa Mokozi. Abidjan c'est le pays de Quadraman. Abidjan c'est un autre pays de Koffi Olomide. Rien à dire, mes chers amis, il faut vous préparer parce que le 26 ça va chauffer, ça va inda là-bas. En tout cas, préparez-vous, sans plus tarder, à ne pas oublier Hippodrome de Vincel de Paris. Yangonde likamu bandeko, tote le melana nous place wana yambo tokota na mubande ya sije na biso bandeko. Hippodrome ezoya. Metoyebi la konjongo bato batondi sami na mitema ya babe, bato batondi sami na bondoki. Bakomi ko travailler en coulisses. Ndenge nini bako freiner, ndenge nini bako bloquer, ndenge nini bako étouffer concert wana. Tozoyoka ba news que babandi déjà ko chichoter, ko pesa ba dossier incroyable pe ba dossier imaginable, ndenge na zala l'habitude ya kobenga. Ne vous trompez pas. Concert wana ekosalema. Il s'agit de Koffi Olomide. France eza ya binote. Ezala na empire du mal, ezala na royaume passé, ezala na batu nyonso balinga Koffi Olomide te, croyez-moi concert ekosalema na Hippodrome de Vincel de Paris. Tika na yebisa bino ke concert wana ekosalema. Pourquoi? Parce que concert wana mopa azosala yango na concurrence na mutu te. Nyonso ya mutu ya musicien akosala na mokili, Koffi Olomide déjà asasala yango. Bazo signaler biso
bamakambo oyo bokomi kosala barentine bokomi kokotisa bamusicien congolais mosusu mpona avantage na bino bokomi kocreye badossier mpona komi mpe kodétruire bamusicien mosusu bandeko concert ya epodime ekosalema ezali concert ya tembe te ezali concert tozokima na mutu te ezali concert oyo Koffi Olomide akosala yango na motema na ye moko parce que ezali kofaire partie na carrière na ye ntango abetaka bazénith ntango abetaka baolympia bamisusu ata rêve ya kokota France ezalaka te ata bosali ndenge nini ata bosali magwi ya ndenge nini Koffi Olomide akose produire le 25 mois Paris na hippodrome. Mettez ça dans votre tête. Paris eza ya binoté. Musique ya Congo eza ya binoté. Parce que pour bino bokenda ka liboso, baninga ba avansaka te. Bino kaka nde bayokaka bino, baninga bayoka bango te. Ça c'est la sorcellerie, je vous dis la vérité. Alors le seul moyen aux femmes ya Koffi Olomide, olingaka Koffi Olomide, olingaka la bonne musique, osavouraka elengi pe kitoko ya musique. C'est le moyen ya kosavourer pe ko aimer musique wana ezali ya que tango bapesi annonce que guichet efungwami bipai bato bakokende kosomba babillet esengeli osomba babillet en cascade. Est-ce que vous comprenez là? Et Sengeli somba babillet en cascade. Le seul moyen vous pouvez soutenir l'artiste. Le seul moyen vous pouvez dire que non, voilà au contraire de ce que vous avez fait. Malgré vos amis qui continuent de cote ça va mettre. Malgré vos amis qui continuent de résister, bah dossier ou ekufa kala. Mais nous on est là, on est présenté. Nous sommes collés et cimentés derrière Koffi Olomide pour la soutenir yénaba œuvre ya malamu azali kosala et puis koyokisa bango na soni. Mettez ça dans la tête. Koyokisa bango na soni de près ou de loin. Vous savez pourquoi? Parce que quand le Koffi Olomide azobeta concert wana ezali pour ça la concurrence na moto moko te. Ezali alobi concert de sa vie. Concert de sa vie. Et mingi nazali ko interpeller ba fan ya mamasi tango to komi na mamasi to koti na mobangi ya sujet na biso nazali ko interpeller ba fan ya mamasi ba singi love ndenge moko quadrama na benga bango concert wana mopo alingi tombola la reine alingi tombola meilleure voix féminine d'Afrique alingi tombola pe alakisa que botala la femme. Donc, génération en génération, cette femme, elle restera la meilleure. Alors, Biboye, Nazali ko sepela, Nazali ko kamisa, entrée à Mamasi na hippodrome. Entrée à Mamasi na hippodrome, mon père Azali ko rêve, pas Azali ko kamisa, et ko zalandenge ni pe ko le kandenge. Alors, la famille, le seul moyen, beaucoup qui peut aider les gens de Nabiso. Le seul moyen, beaucoup qui peut soutenir les gens de Nabiso, et Zami à Kolobakono. Nous sommes des fans de Mamasi. Je vous aime. En tout cas, dans mon arabino, alors préparez-vous la famille. Toza na mois d'octobre. Le lendemain, toza boye, toza le 13. Si je ne me trompe pas, toza le 13. Cela veut dire que avant moi, on est aussi là. Annonce ya hippodrome et kozala. Annonce ya hippodrome et kozala. Je dis et je répète, avance, annonce ya hippodrome et kozala. Et quand on va prononcer en gros directement, to son bababillet en cascade. To son bababillet parce que manœuvre est belée. Concert wana batubaola le lango cimetière. Concert wana batubaola le lango na bisika bikauki po ebeta mate. Alors l'ingara quadraman. Mokolo musique y Afrique. Le seul moyen pour soutenir lui, les alingwende wana telem. Bato belé bazola na cimetière pour concert wana betamate, bazo sala ba makita et belé pour concert wana betamate, bazo sala ba manœuvre ya modèle pour concert wana betamate, bazo sala makami ya ndenge na ndenge pour concert wana betamate. Alors biso pe tokotika ya moto toza hotel mamisunka. Ozali mo panzi sango. Ozo défendre musique ya mboka na biso,
okotika la kotika jamais injustice wana esalema poto eza ya moto moko te poto nyonso eza ya bato nyonso kaka de même façon mopa oti obeta na ouverture bipa obinvitaki ye na Londres, c'est de la même manière hippodrome ekobetama et biso tout s'impliquer na kati tosala mosala comme il faut bamusicien tout oyo bazosala mosala lokola Frère Ebola azali na concert na ye le 26 avril 2025 na U Arena biso tout wana nsima me po tosoutenir ye po tobendele ya miziki na biso ekende liboso toboyi polémique lobi tozalaki na inosubi alobi nalingi nanga polémique te ekomi lokola po babeta histoire yanga en tant que artiste fo babeta histoire nanga na kati ya polémique toboyi polémique me tolingi mosala na biso esalema na mosala na biso ezosalema ya bamusicien tozosenga ke bato bakangela baninga na bango banzela te batika banzela na baninga na bango basanini bakende alo bafana mamasi boya nanu tosolola bato nyonso baninga na mamasi boya nanu tosolola nalingi nabenga bato ya mitema mabe nalingi nabenga bato batondisami na motema ya kindoki bomoni mamasi ezali mwana mwasi oyo depuis abimisa elongi na ye akotisa nzoto na ye na monde ya musique ti lelo totikala koyoka mamasi ata leloko moko te bipai toyoka mamasi ezali jour oyo mwasi oyo atondisami mpe na ndenge na ye moye na kende musiki eza te adeboda c'est le jour où mamasi aganga aloba ça suffit parce que débordement elekaka au-delà ya makambo ebele biso tout toza awa toyebi moto azangi koyeba aza te alors bandeko eloko ngai nazali kointerpele bino eza nini le passé ezalaka le passé mais le passé un moko ezalaka na le présent na vie ya moto mais attention soki olingi koavance na vie kabola na le passé pourquoi à chaque événement il y a royaume passé à chaque événement il y a royaume passé bolingaka kaka komema elongi mpe kombo mamasi na makambo etali ye te place bapiblie mama lia bino bokokota na bacommentaire na bato toyebi te bokokota na bacommentaire mpo bofinga mamasi pourquoi tosi toyebi bino ke eza bino moko boutilisaka bafaux profil mpo boya kosatake na mutu eza bino bokolaka baimage mpo boya kofinga mutu mwasi nyonso aza na kitoko na ye ezali kodépendre na mobali na ye cette femme mamasi elle est belle parce que mutu ayebisaka ye madame tu es belle matin midi soir aza pembeni na ye aza na besoin tia maquillage au-delà te parce que y a un homme tout près belle oyo ayebi que ma chérie tu es trop belle ma reine tu es trop belle ma chérie en tout cas à part toi mutu mosusu aza te mutu wana azoyebisa ye na ntongo azoyebisa ye na midi cela veut dire que ata yo obeti des années na kati ya bacommentaire ata yo osali bavideo okamati babiloko na ya kala okole yango ekolobela ye eloko te parce que y a un homme matin midi soir à rappeler que tu es belle. Il y a un homme matin, midi, soir, à Ebisakaye que ma chérie, je t'aime plus que tout. Et vous êtes complexé pour dire que vous connaissez que moi si, Azali, Kozala Kitoko, faut la pende. Bon, ma maman a dit so, Bazali, Babouana, Baza, très belle. So motali ba misi ya mokile ba kenda sango. Ezali ba femme noire, d'origine aza noire, asingi no côté nazali. Azali mwasi kitoko mutu na mutu asa trace chemin na ye mutu na mutu asa leki eloko na ye et puis chose grave bokendaka kokundola makambo eseleka ya kala tala kosolo midi aza na besoin ya kilia afanda na kwe na ye eza makambo ya libota ya bato biso tokoki kokota te mais soki à chaque moment bolingaka komema bato na minute bazoraisonne mosala na bango bazoraisonne business na bango bazoraisonne comment bakoprépare mobande na conseil kosalema na Paris baza na tala polémique te na minute ntango mosusu tolamiki tomoni kofi na kidar abeti nzembo ya hommage mpona mwana na biso auti kotika biso na liwa ya pasi mpe ya mawa oyo ezangimisaki biso pongi ata une semaine azali kolela azali kokanisa ndenge nini na kosepelisa
bamelomane na ye ndenge nini nakotia bato balingaka ye à l'aise ndenge nini nakotia mutu na mutu oyo azalaka pe akroiraka na miziki na ye à l'aise mutu wana aza na tante mpo borapelaka ye makambo ya kala bokende kolamusa bavideo esalemaka ya kala bokamata minisi mini bobanda kofinga ye mwana mwasi wana aza intellectuel tokóma na minu après toza na ndana masi boza na soni te tant que vous avez maman lia, vous avez maman si, cela veut dire que vous êtes sûr na yete parce que ceux qui vous allez qui na yé, vous êtes sûr na yé, vous avez que vous avez image ya maman si, na ya maman lia, vous avez sika moko te. Parce que là, nous allons si na maman si, na cause la si na maman si, na retour comparer na maman si na mutu moko te. Nazala sir na bato na lingaka nazala sir na bato na soutenaka ndenge na linga bango na koki ko comparer bango te na koki ko zwa image ya mamasi na kole yango na image ya mutu mosusu te ata mutu wana balobi ke yende na za bongo so ake na sima ye mini kimbe kitaka je ne peux pas parce que pona nga mamasi aza oyo na ndenge na azomonela ye peut-être ndenge na azomonela ye eza ndenge ye azomonela ye te eza ye kuna azomonela ye te menga à aucun jour pour la valeur ya mwana mwasi wana jamais na koki ko comparer botia ngona mitu na bino ke façon de comparer ka mera lia na mamasi bo kitisa ye eza bato yo balingaka mamasi te to bato bo sala na bango ba guerre na ba commentaire to na ba vidéo na bino nde ba kitisa ka ye te bino moko nde boyaka ko kitisa ye. C'est une femme de classe, on assume. C'est une femme capable, on assume. C'est une femme intellectuelle, on assume. Mais pourquoi vous ne laissez pas cette femme en paix? J'ai l'impression que vous avez créé une sorte de concurrence dans le vide. Vous êtes en train de se battre avec qui? Vous êtes en train de se battre avec qui? Elle est heureuse. D'accord, son aza calme na kwa na ye likambo na mutute, akipaka mutute, azali ko se concentrer na musala na ye na mobali na ye, azali kinya. Mais bien kaka j'ai l'impression, na ba page Facebook, na ba page TikTok, na batu ya normal, na zomona na mama oyo soki mama mutu, yo penza mama oyo zo mama moko ya soni, mama moko ya mawa. Pourquoi? Yo penza na makambo yo sala na famille wana. Est-ce que yo to komona lisusu na bakata ba commentaire, ozo kende ko commenter, pisika bazali ko chola mini yo kende ko commenter, oza mama moko mabe, oza exemplaire te. Est-ce que yo penza to komona penza na kata ba commentaire, ozo kende ko commenter, place bazo humilier, mwana mususu ya kofele mbe, place bazo finga mamasi. Yo na makambo sali na internet, est-ce que yo penza yo penza na ndenga mabete yo penza atabine moko na ndenga mabete tozala batu tozala vraiment batu yo penza otelema pe ofungola monoko okende ko commenter na kati ya ba commentaire place bazo finga mamasi bino bozo bateke bozo kitisa mama lia mama lia aza na besoin sala vie na ye mama lia aza na besoin a rencontrer mutu mosusu na vie na ye mais makambo bino bozo sala bozo pousser mama wana atikala na kati ya ba polémique internet. Mais il y a une femme on a dit qu'on savourait l'œuvre de l'œuvre avec son mari. Le reste est à Zakunate. Nous autres tozali koloba ko pesa actualité ya misala o mwasi wana akosala parce que mwasi wana ameni esengo na vie ya kopao mwasi wana asekisi mopao mwasi wana zongisi mopao encore jeune mwasi wana pesi beauté na kofi le mbeso ko tali kofi boye olobi no quadraman o yete mutu mosusu mwasi wana apesi stabilité na foyer na ye mwasi wana afandisi musala na bango. Voilà la définition d'une femme. Vous ne pouvez pas être décomplexé jusqu'à ce point-là. Donc, ceux qui vont dire ça là, selon nous, vous avez besoin de quitter ça. Maman, si vous avez besoin de quitter ça, maman, si vous avez besoin de quitter ça, vous avez besoin maman, lia. Kofi le migaza na tante, bomoni kinya na makambo, ezo quitter ça bino. Kinya o mo po azo pe ça bino, ezo quitter ça bino. Il y a une femme, pas ali ko voigner na minute yo. Chéri nyonso ezaye grâce à biloko bozo sala bozo komisa mama lia agité makambo bozo sala ezaya ye te bozo komisa ye agité
nazo répéter pe nazo zongela bino ndenge bozo sala po na bino soki bozo kanisa te ezali po limene mamasi boza ko se tromper na bato bazoya kocha ba commentaire bolingaka mama wana te bolinga mwana na ye te. Pourquoi? Parce que soki bomoni ki aza grande dame ba mélangeaka ye te wati dessus bomoni image ya Mida na mwasi ya kala ya Vital Kamerhe ezalaka te. Cette femme là oya kala ya Vital Kamerhe azalaki mwasi ya politicienne libala esili akende na kimia soki aza na poto na bana na ye soki aza wapi awa aucun jour okomona bafani ya Mida bazali kozwa bazoole image parce que bazali komona ke mama na bango azali grand na kigrand ya mama na bango baza na besoin basoutenir ye baza na besoin bappuye ye bazali na besoin bazala na ye comme mère na bango bakoki kocompare mama na bango na moto mosusu te bozokutisa mama lia mpe ezosopa bino botikela biso mama sikimia mwasi wana aluka makambo na motu te mwasi wana aza na concurrence na motu te mama to mwasi ya mobali moko qui est notre légende Koffi Olomide nde toza boye actualité moko eza kaka tozali kobongisa concert ya Abidjan bakisa actualité mosusu tozali kobongisa concert ezali kosalema ya monene na 2005 ipo 2025 de Paris bolamba bolia tokoya te mais bolongola mamasi na ye korapele bino ke oyo bozokole image eza nde moto bozokole soi-disant za mokolo bozokitisa ye na se oyo bino bozokitisa azomata moko botala deba na bavideo na bino na bacollage na bino bokomprendre ke bato bakomi elemba bino finalement alingi nini finalement ekomi nini finalement bozoyeba te ke bino nde bozosala yo mama oyo kende kolamusa bavideo akala zongisango na toile nani bobambani te nani bosopani te bobambana nga jika so na oloba nalobaka na masharamo te nakendaka na bino tout droit boye tan nakangi kamera nanga nasali oyo nakokosala c'est fini kende kolamusa bavideo ya kala futa bapage TikTok futa bapage Facebook po bazomisela bino baimage ya kala po bokanisi biso toza babebe toyebi te ke biloko bozolekisa lelo Koffi Olomide akomi papa malamu akomi meilleur papa po bozwa bavideo ya kala oyo bandaki kokumisa mwana na ye bozongisa yango yo oye mpe okomante na se esika bazali kofinga mini batiki mini mutakala bino boya bandoki botikela biso mama sikinya mama nitu osobebiseli moninga tikela biso mama sikinya na matalana ya salite bwana yango azalaka te na minicho aza kinya na lipeka oyo ya ye na buzoba ya salite azalaka te la reine mokonzi na bango tala ndenge bobeli kipelekese dans le vide moto alobaka te asala eloko te bobeli kipelekese botikela biso mama sikinya cette femme là aluka problème na motu te azalaka na temps ya korépondre motu te azalaka même pas na aire akotala ke nani asali nini nani asali nini donc elle s'en fout de vos bêtises elle s'en fout de tout ce que vous êtes en train de faire sur la toile elle s'en fout elle c'est mama si vous ne savez pas moi si moko boye alelisi bato oyo bakanisa ke bakolema te c'est elle botika ye ezobamba bino na mama lia bozokitisa bolingaka ye te ka de la même manière bobanda kohumilie ye bosoi-disant bozosoutenir ye ndenge ye bozocontinue bolingaka ye te bit na bino ezali bokweyisa ye mpe alimwa en tout cas naa na mawa mingi mpo na bino et je suis désolé vraiment bochanger mamasi na biso toza na ye lelo mamasi na biso toza na elobi a aucun jour moto alinga mamasi aokamata foto ya mamasi abambi yango na moto jamais de la vie a aucun jour moto alinga mamasi aozwa foto ya passé atia yango na présent c'est que foto tia ye na oyo aye na bolonga ye présent c'est que foto tia na bango ye na légende qui est son mari. Est-ce que le passé est na liloba place eza na liloba te parce que cette femme a réussi quand même. Il y a mobali obozo koma mobali ya mabe mobali ya ndumba mobali ya boye mais cette femme là quand même aye apesi au contraire il y a opino bobanda kokanisa. Je suis désolé mais makambo bozo sala actuellement po bato bacha bino ka so bokanisa kuna baotala bino te so bokanisa baotala bino te ata na rêve boruta tamo otala bino azate. Ne vous trompez pas, ça c'est la pire vérité je vous dis.
ata bolali bolamuki mutu moko te aotala bino ezali perte boosala ya pamba. Ça, je vous jure, ma famille. Merci beaucoup, Fabrice Mandela Sima Caméra. Merci beaucoup, Nabato Balingaka Jika, la mère des nations. Tozana Bino, Lis Nicolas Mouninga. Préparez-vous, hippodrome Ezalikoya. Mama si nous t'avons comparé na Moutouté parce que na minute tu as na Mwende. Ata Yonde, reine de reine. On a placé parce que Bisso, t'es évité. Mais Yonde Ezalikotala, pour Batubacha Yokate Bissoté. Ça, c'est la pire vérité. Ne vous trompez pas, on est ensemble. Maman, si on t'aime, les singles tout ensemble. Tala, tout le monde a makambo salaka. Tous les gens pensent ça, vous tout le monde a makambo salaka. Vous touchez na maman si, tu as un zéla na bino. Mais jamais de comparer maman si na passé. Soit de l'unité comparer na présent. Présent na yézé belé ma classe iconique. Ne vous trompez pas, on vous aime, on vous adore. On se retrouve la prochaine fois. Bye bye.